Voilà, shalom, 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 bien-aimés dans les seigneurs. Merci, Nabino Nyons Tubozola, Nabiso. Bolanda, Bosoute, Nabiso, là, Namoni Papa, Nabiso, le pasteur Feza Missia, la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Na maman, Nabiso, maman Mamimbunga, depuis la Suisse, et puis na pasteur, na Philo Mukwaya, Motema, Yabivens Domo depuis Londres, la maman Gisèle, Lukelo Motema Papa, Emmanuel Naboston, la servante de l'éternel, maman Mami, maman Nabiso, prophétesse Sansi Kimbango, de l'église Sycomore de vie, en Allemagne, maman Zama Lola Apambolo, maman. Merci beaucoup, Nanyonso, Ozo Sala Namabondeli. En tout cas, merci. Voilà, toujours dans le cadre pour informer, Bino. Nous sommes en direct dans l'émission Nabiso, Nzela ya Lola, la voix céleste, Tozali Pe Tozo Kota, Tozali na frère Max, deuxième partie à l'émission Nabiso, na Bandeko Bobengaki, Tosolola, concernant Maïma Talimboka, Pe Oyo. Il y a vie, il y a frère Max, témoignage que tu as. Bonsoir, Papa Max. Shalom de Calvin, shalom na Libotaba na Nzambe. Merci pour na Baibalanda qui bisumba leki, tozu bapel ebele, tika ete Nzambe apambola bino, Nzambe a continuer ko sunga biso pe ko sunga Congo elikia na nyonso zoleka totela ka nkolo bilobi mana mutatia elikia na moto. Mais surtout taleli nkolo Congo eza ya Félix te, eza ya Kabila te, eza ba allemand te, ya ba français te, ya ba américain te, mais Congo eza na Nzambe, yo apesa biso Congo alala kate ya nimba kate, quel que soit ba problème, tozana kondima ete Nzambe akomimonisa. OK, tozana kondima Nzambe ako se manifester papa, tokoti ba mona masola ngo ya Congo, bande kona biso bazo kufa na est papa. Imposer biso dialogue mindele koto yo ba Paul Kagame koto réaction on a par rapport à makambo ezo sama na Congo na niveau ya S avant de toucher branche musus déjà sur na longwa no kota studio no bien sanze moko stop it is en anglais ou bas arrêtez ça stop it et nzembo na lobby. We all African people, tuzabiso tuba Africa. Stop killing each other. Totika kubumana. Alobi yango. Et ma parole est à quand on sonne dans lobby, je traduis. Bozo gagner nini. Tango biso to kufa. Quand on sonne dans lobby, ebele abato boye basangani kaka sepo na motomoko. Nkolonga na kokite na sengi secours na yo telema obundelanga bitumba osoki na longi na kotatola Nzambe na monaki que balobi metika na yemba en quittant ces lieux na okemba mona studio et na yembi mingi en anglais pour na lingi bande ko nyonso tout bayoka pe message nanga. C'est une façon pour moi ya ko contribuer na makambo toza nango kati na mboka to bondela peto bong se dikate na ebete Nzambe ya Congo ne sommeil ni ne dort arotika bisote même si tozomona makambo ekeleka pasi mais toza na kondima ete Nzambe apesa biso Congo il va se prendre en charge. Merci beaucoup Papa Max Menga. Solution non a minute papa au pesa et cause la nini. Non, moi, je ba marche devant l'ambassade. L'ambassade est belle, papa. Moukola lobby, population ba tomboki. Comment la population na ville à Kinshasa, na poto kuna pe batambola ki, ba moni ke ba ndekona ba bazo kufa na Goma, ba otaki pe ko boka bom mususu na niveau ya Sake, o ezali en quelques kilomètres na la porte ya ville ya Goma. Bon lobby bandeko mususu bakufi pe ba blessé mingi papa to moi population batamboli ba pesi ba moto na ba ambassade France, États-Unis, partout ba ambassade ya ba Pologne bani bazo menacer que etanga mati ya Bruxelles Union africaine nanyo drapeau ya Union européenne na même ligne ba katiango. Réaction de cause par rapport il y a ba réaction il y a population ba tombo qui bazo tia ba moto marche ezali mabete mais tout ça lango di manière pacifique tous à la partisan non violence
tous à la artisan il y a non violence to pillete biloko ya bato to yiba biloko pe ya bato te te souci na banza ba ambassade kangam donc ba yibité ya na zolo ba que juste ba marche ya mabete même bala mingi biso na mona na Kinshasa wa to komaka occasion bongo koma pona biso ba moya ko yiba ya ko panza ya ko zwa biloko ya bato to seki na bato ba konjo bazo kamba biso tata malamu tango bana bazolela ta bana bazokufa azala na esengo te azangaka kimia toseki na mokonzi ya mboka na gouvernement na baebanso bazokamba biso na bainstitution nyonso moment oyo eza moment bango basalela mayelo nzambe apesa bango basala bastratégie nyonso to nzambe akutia kati na bango mpona kosauve este ya mboka na biso obesalaka pa ntango ozotala baimage kama baimage mo bakokata pena motu na kingo boye nakokata otala bamama oyo tobanaki moko tembola baobima na bango na makasi bamama omona baozwa babiloko baotia na sexe na bango na nzoto na bango akibomwasi omona mosusu omona baobima na mama na présence ya bana baza komona eyosala pasi tosengi na bakonzi nzambe ayebaki ke nzambe atiaki bango mpona na bamoma ya boye nde sika toyeba kibokondisite na bango kibokonzi na bango nde eza na bamoma ya boye batala oyo bayi kosala mpona tozwa kimia c'est ça que ngai nayi kosenga bango ezosala obi na ozala obi surtout dimanche to natali na bareseau sociaux natali baimage motema na ngai elelaki yango nkolo ayi koinspire nga nzembo oyo stop it people are dying stop it bato baza kokufa et même bandeko bazolinga bazwa este yango na makasi sur lelo bato nyonso lelo bakufi na este wana bakodirige banani bazaka na besoin ya bato bakodirige banani c'est vrai lelo bato bazosepela peut-être biso toza pays puissant biso nde bao nyonso tu baza na nsima un jour Dieu va se venger un jour Dieu se lèvera bamboka mosusu lelo baobenga mo ba grande puissance et profiter na statut social na bango profiter na statut étatique na bango pour ko nuire ba faible un jour Dieu se lèvera un jour Dieu se lèvera un jour Dieu se lèvera il est temps qu'il cesse de tuer nos frères na bandeko na biso ya Rwanda nde na bina nzembo nanga we all African people toza biso tout africain na Rwanda ba pasteur baza na Congo pe ba pasteur bazali et puis faut yebake nga na vandi na dinamo na livulu na ba famille lokola ba Ndaiwel famille Ndaiwel ezaki na livulu mama wana ba aza na bano ba botami na livulu ba koli na livulu mama na sunga paroisse Saint-Esprit ndinga sunga ya kusakana te mama na sunga biso na ba Rwanda ko kabaniza passeport to balani biso na ba Rwanda to balani bango ba bali biso pe to bali ba konzebele ba bali basi na bango to biso na ba Rwanda ko kabwana eza passe mingi. Nebi même attendez toza na kin a vous n'allez pas me dire que aucun Rwandais ta Kinshasa basusu bazali otai mama bana na yo après so bana 7 après so bana 6 hein anobi ne me Rwandais toza bato toza libota moko to bima na boumbu o balingi kokotisa biso po bate biso na Rwandais to kabwana te biso ba Rwandais to kabwana te biso to bali bango pe ba bali biso atano so mona kaboye na kanisa ba ndeko ba bala ba Rwandais o ba Rwandais ba pesi bango bana na mituba miyoka kandenge nini ba msolo ba komo vivre na ko bombana ezo sala pasi tika ete nkolo o asala mitema nkolo asimbaka mitema asimba mitema na bango nkolo asimbaka mitema asimba mitema ba grande puissance o baza ko soutenir bango pona ko bomba biso qui sache un jour Dieu se lèvera. Voilà.
Ok, merci beaucoup Papa Max. Comment il peut réaction à pasteur église de réveil ok batelemi Paul Kagame balobi ka osuka mabe basali to comme dire a osuka mabe réaction ko zandeni na kanda ya pasteur ok bazo maudire Paul Kagame net ke liwa na ye makambi ko baluka na défaveur na ye. Responsabilité à ya église en certains alliés à kobondela kobondela pona mampinga kobondela pona est à Congo kosenga mawana nzambe et kosenga intervention divine yana lobi na nzembo nanga ebele ya bato boye basangani kaka pona mutu moko nkolonga na kokite na sengi secours na yo obundela nga bitumba o na longa soki na longi na kotatola nzambe. La responsabilité de l'église, la responsabilité de tous les enfants de Dieu à travers le monde ezaya kotombola misu na biso pa na ngomba kosenga intervention divine phare d'essai akolonga te soki nzamba soutenir yete soki nzamba accompagner te Félix akolonga te soki nzamba soutenir. La Bible dit sans moi vous ne pouvez rien faire, l'homme ne triomphera point par la force. L'homme ne triomphera point par la force. Nous avons besoin du secours divin biso tout na moment où tolila mawana nzamba pona mboka Congo tosenga nzamba telema nzamba simba mitema ya ba o bazali ko soutenir bango nzamba mema bango na repentance yende kolo mitema rien n'est impossible pa na ye tokolonga kana mando tokoza mando ki ndengeni ba bombi ndengeni. Mais si nous ne sommes pas soutenus par l'armée céleste et aussi mbaté. Nous avons besoin de l'armée céleste. C'est une armée invisible mais puissante. Ah, merci beaucoup Papa Max Benga. Je crois même que le message est l'équipe. Ce message est l'équipe na bande oignons tout bazola na biso de partout concernant la guerre aux en est na makambezo sama na mboka et population et bana peu koloma polémique moye salama qui non il fallait que mokonza mboka déclarer guerre mbala moko a respecter malobana ndenga lobaki ke ce qui lycée Satan moko ko na ville ya Goma a déclarer guerre maman avant surtout les deux champs mais jusqu'à présent silence radio yo monya onde azali moto azali na ko réfléchir. Ça va, c'est facile à dire bon nous déclarons la guerre hein? C'est facile hein? Mais les conséquences c'est la fâcheuse. C'est facile. Mais quand c'est tout bon de la paix pour naïe, naïe était a eu deuxième mandat, mbalamoko et puis mon dirait bande cause la case au deuxième mandat. Moto ango epelé, naïe était le col à motazana kimiate. Tout bon de la peau naïe et tout ça là, on et bah moment ça peut un moment. Ya ko ya oyoka nzambe ba moment za pe ba moment oyoka nzambe so ba moment ba ya otienga na tiete ba kongo ba nga ko tienga na tie et nazalaka jamais pour religion wana ya otienga na tie mais na linga likambo salango na ainsi dit l'Éternel obisi nzamba be okalezi nga nzambe na lingi bokende guerre wana Rwanda papa emsukaka ebilo euza parfois kaka na elo mwa mukia emsu nzamba oti na peka banzoya parce que papa yo le bike koyoka ainsi dit l'Éternel mais et pas banane parce que ba pasteur nyons tout bazolo de lo morote pe ba mona kite ke guerre ekozana deuxième mandat que vidi ya Goma la attaquer mbalami to mona te ka ba pasteur bazolo te alors to mona te ka ba il y a des gens qui prient dans ces pays hein. Il y a des gens qui prient dans ces pays. Dans des vidéos, mon prophète Moza à 12e ré. Abin Nzamba yebise que le père a gagné. Nakan o le père a coupe. Nzamba yebise. Prophète à 12e ré. Abisu bazu coupe pour la bac et l'ango d'abord et pas na Sambela et puis bac et na gouverneur. Est-ce que le salemi? Prophète moi à 12e ré. Ah, comme on est kiminga vidéo ngo pesali. Vidéo ngo pesali. Abin Nzamba yebise que toza coupe. Est-ce que tu coupe? C'est pour vous dire que c'est vrai, nous avons confiance en nos pasteurs, aux hommes de Dieu, qui Dieu élevé à travers le monde. Mais nous avons eu un peu maman moko à sentinelle. Nous avons eu un peu papa koko moko à la Bible. Parce que prophétie on est pas dans un pasteur qui bonzoto. Mais bah on bazo ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel le kokisamaka. Na John peut avoir la pire.
Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Voilà les qui bonzo to batia yeka. Ay ba to comme luka mo biloko ba réseaux sociaux ya. Ba to comme luka ba buzz. Non ba voya pe balaté. Donc ba to comme luka ba buzz heureusement que nzamba va confondre ba. Le père a coupe, le père a coupé. Ce que pour wato benge mosakoli. Bon, il n'a qu'à se repentir. Camarade John a le que non, Léopard a osé, mais a gagné l'équipe news. Il y a une photo de mon émission. Merci Papa Max. Tu as la deuxième partie de l'émission. Par rapport à ce que tu as dit, l'émission de Papa Tosalaki, témoignage de Papa, dans la poste natique de caméra. Au bête du solo en tête. Bando, papa a vu au banc au 4e malou. Biso tous en a posé au cahier plus. Et ça a maquiné. Donc, j'ai vite compris que il y a un bando bébé, il y a un bakawana, babalani, mais ma botte à 15 à 20 ans. Bazo j'ai imité et bazo continue à escroquer, on a pasteur, mais solution karaté Papa Max. Bête les biso dans le solo témoignage, et banda qui n'dengenin peut escroquer papa. Ok, Seigneur. Totiki témoignage de maboko na yo to bonne tenkolo témoignage le tanzoto ndeko nyosa mo sipe ya mobali pas un problème ya kobota o baseka batiola bapese bakombo ya nzeta kokauka bapese bakombo ya ekomba o mayele sila bakolela butu pe mo nzambe tika Tanzania litato lio ndingo sayela kinga o sayela bango pe na kombo na Yesu amen. Ngai nazali na deuxième licence na IPN na département anglais na ba ko bala na koli na vie ya loyenge penzate ngai na koli kwa séminariste na ba dans la meselabe mais ndé bible obi Dieu met des temps et des circonstances makambo ki ko changer ta mambo changer na ke na zana libala na bala ndenge ba bala ka mwasi na voie normale en respectant le corps à mon nzambe beta penyos. Mais tant que l'on ko libala ko bote zo e bande ko yate obi lelo bande bazola ndanga bande soki bato balani une année 2 ans bato comme otuna moi sina boti moi sina zuzemi moi sina boti et comme ko sala nga motema pasi ozolela au moins le comme tati ombeli. À chaque fois que les gens me posaient la question, Max, moi je suis un boti, ou que vous mettez K. Et qu'on appelle un daku, moi c'est Azolila. Max na bota, Max na zemi, moi c'est à Kondinzo te sili. Rapport sexuel à modèle nino to sala kite. To sala ki ya ko kauka ya ko bolola ya ko zikisa ya ko ita ya modèle nyoso. Libota ezoyate. Wana nga moko pe na kondi na souci pour na kozanga libota. Et certains bien-aimés venaient nous voir à la maison, pasteur Jean-Willy Binda, aneko ya kotala biso pour na bonde pour na biso libota ezoyate. Na lolendo biso mibali tozalaka nango nga na bibo, nga nazala nga bien. Lolé non a sali vite boye boba mais yo que l'hôpital que nos sala d'examen mais pas nous que l'hôpital et nan ko tinda ye na hôpital à simanda côté ba gynécologue ya solo o bazali qualifié na mboka oyo na boye mère ando kende consultation abandi ba consultation nga na organe bizake yenda za na problème nga na zabia mère abandi traitement abandi traitement. Babi ne faut mobali na opasa nini a rosala avec examen. To yeba pe santé na yezali ndenge nini. Pour ma stérilité heureuse elle pas moi so ze pas mobali. Mais biso mibali na lolendo na biso to mona kaka basi. Non que le pen hôpital na lolendo nyonso. Basanga be examen nyonso basalaka pona ko yeba soki naza mobali te. Bon examen eloko na bossa na raté salanga pasi mingi basanga pe examen spermatozoïde. Skoyo basanga ndenge liza na lobango raté peut-être abilom so to lobana nzela ba téléphone basanga pe examen ya spermatozoïde nanga. Bongo sikoyo tant que na mère d'hôpital médecin lobi o
ndeko Max ye penza mai nonde tomwena kama ya kalamu. Wow. Nabi ma kalamu c'est-à-dire quoi? Oyo vraiment mai na yo ezelo roté. Mai ozana ngoi ko pesa zemite. Ah bon? Mai ya kalamu comment? C'est-à-dire que nous éjaculer na yo nde mobile toi salaka mais bon pikili ki ezate ezana nguya te ko pesa zemite. Wala docteur. Wa docteur après ko sabe examen tout na salaka. Donc Calvin bonga arabi menga za mobali. Nzoto longa mobile za bon pikili ki za makasi mais comment mai na ngalo kwa ma kalamu elianga i degré 0. Ce qu'on a dit au comment yemba tata e tata e tata e tata Papa Max. tata e zela Kosote. Kosote te. Yo avant passer au examen, au tinaki maman. Moi si peut accueillir peut passer l'examen et conclusion zala que conclusion est que nzoto ne eza malamu te. Ya maman. Ya maman ayi kozwa zemite. So yo côté no boulega ke maman. Parce que beka maman bon il y a un problème encourager na bi bon et kosimba ngape na kepe ngape bakainga pe ndoki. Oh. Mai na ngape za mabe. Donc parce que tout ce couple siko yendo kinga ndoki akoloka te mais hier yo kozwa zemite ngape na kozwa zemite. Ko couple ya bato bazama bango mi balé ba na problème ya kobota. C'était ça. Wow. Alors to komi siko na composé banzembo belé kapo kolela ata wana yi professeur anglais ata no tangisa so kanisi kaka pa likambo ngo docteur sake mutema passe autant ba tout max mo sino sa zuzemi oya pe na ndako moi sa lela kaka moi sa zengi kimia ba famille na ko bota ba famille na komi ko tuna do pasi na mutema alors ba maman mususu papa na ba papa mususu tande ngolobi okomona ke bako bimana bango baseki basali mais likambo boso ba raisonner et si c'est sengona et si c'est sengona na bien on likamba motema ngasko likamba motema ngé ko za ko bota uta pene ko za mobali oza bon pikili ki penza boye okota normal mais eloko ezata to éjaculer no mais ere ngo loroté alors na boye na banesko la na traitement bakisi kisi ya komela ya batonga kisi na kisi kisi na kisi yepe kisi na kisi alors je me suis connu que Brazzaville abi bon avant que Brazzaville que somba kisi na ngaya na traverser nango na komi se koka na ville na bimise ordonnance abi te non sombe sous qui cité non mais les sous qui cité nga za nga bien nga na botara oba médecin ba le betali bango na ordonnance ta boaki na boak ordonnance na kelanga Brazzaville c'est ce jour là na bino melesu qui cité assez c'est assez na boak ordonnance na ke Brazzaville tant na zongi Brazzaville nesi madame obi que nga banda lelo na melesu qui cité ko ba ete ndeko ville ba médecin ba bino kobotate moi si a kobotate nga pe na kobotate donc on se retrouve couple sur quoi batumi balé au babo tarate mokile zoloba moi mokile loba e finga moi si mon repère abattu mais gloire à Dieu moi je l'ai encouragé moi je l'ai exhorté mais c'est non c'est comme un médecin baloba balobi d'après leur science mais le dernier mot revient à l'Éternel je l'ai encouragé je l'ai fortifié et au ça ce que na mela batonga et pardon na batonga na mela bakisi je pense que nous qui Brazzaville abi bon avant que Brazza na soma na bakisi na que zo traitement na Brazza pour ekatana te na comme na ville esprit singa beaucoup ordonnance na ordonnance na boaki na bino somba kisité nga na za bien nga na botaka papa na kepe Brazza na kata traitement tane ozo aussi madame mère obi ke nazo na mele so bakisi na boaka kiango na zuba tonga bakisi na lembi fortifie-toi pour courage kolanda mamba médecin balobi te balobi d'après makaba ekola na campus na médecine na faculté médecine mais yo kozwazemi yo kobota ba médecin bakokamwa courage ne pleure plus je l'ai encouragé je m'appelle Sikoyo
na ki retraite na livulu wana to ba pasteur Benjamin ba pasteur Gabi Makindu akufa ba petit passage à Isaïe Bible lobby ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus à ce qui est ancien, voici je ferai toutes choses nouvelles. Avec le début de l'année quand est aux arbres vertus dans la Bible ne pensez plus aux événements passés. Na kasi ko kana ngani na botaka te ba médecin ba loba donc ngani na za on a posa na ba souffrance mamna ngai na zongi na ndako na fungoli bien madame regarde non tu retraite balobi ne pensez plus aux événements passés yino ngosolo pona ko nzamba bito sani bosana yango o ezan vula sika oublie tout ça. Alors quand on va prier on a coloqué le nzambe puis on comprendre que solution et tikala ki na mboko nzambe puisque médecine sani ni échoua ki nango de Calvin je mona zuka Bible et connaissance on a nango lelo na moment wana ezaki ndenge moko te Alvin na fungo na Bible comme par hasard fiko fio la Bible na retomber dans passage de Bible obi dans Samuel. Elkanah a connu Anne sa femme en devint enceinte. Papa n'a vu quoi? N'a bandi les choses. Elkanah a connu une histoire à Anne. Elkanah a connu Anne sa femme en devint Elkanah sani. A sangisi nzoto na mwasi na ye Anne azizemi. Nabi c'est que makamako ko bote bani na bisote. Et banda kala Elkanah zaki mutu lokola ngai. A sangisi nzoto na mwasi na ye Anne azizemi. Ngai pe bandi bolanda ta comment suis devenu papa. Ngape na lobi bon, ngape na osala ka passage Alvin. Nazongi moi sima, je disais à ma femme, nabitala. Omoi ba médecin, ba okamwa. Omoni yo, orozwa zemi. Orobota mwana mobali. Moi c'est na zemi te nazo ebisa ye. Omoi yo, orozwa zemi. Orobota mwana mobali. Opese kombo gift. Moi c'est na zemi te. Maman retient ce que je te dis, orozwa zemi. Au bout de moi mobile au PC comme gift load don de l'Éternel. Ngam ça comme moi si boy. Parce que quand on a tombé dans le passage, Elkanah a connu Anne sa femme en devant ensemble. Si mambo banda kala, na binga pe ba ki batuluko langa, ngape na osale la kande ma ba salaki. Comme Elkanah a bibé na moi si sexuellement, ba sali rapport sexuel, moi ça zemi, ngape na osala. Alvin, ngape na sali yango. Alvin, ngape na sali yango. Na bosana. Je pense que l'on ko tangisa. Moi ça singa bi na ka bien te, na ka ba noze ba kingandi. Na ça bilonga no bilamba, na tieka bilonga no bilamba. Na resi biologie mo na zoka prof meya, tato na livulu les symptômes de la grossesse. Na bilonga no bilamba ngamo médecin liboso na tali boy. Nathalie mabele nae. Ma belle yi no pointi bou beta boy. Abi wana zemi. Ali zombo. Kende échographie ba biloko tout wana pese mbongo. Ayo kende. Le même médecin a commis grossesse débutante point d'interrogation. Ah bon? Tu peux le dire. Grossesse de mina kangangwa. Grossesse débutante, point d'interrogation. Le même médecin. Même médecin. Abi grossesse débutante, point d'interrogation. Wata a consulté l'échographie na bangwana ba. Ba okende siko tout le monde a combien? 8 semaines. Zemi a 8 semaines. Zemi a 8 semaines. Zemi 9 mois et pour ça à qu'est-ce que côté ba sexe à moi tout na sexe à moi quand ndenga na lobaki mwana mobali a bota mi gift donc tu as ba photo lelo on passer la deuxième licence en droit gift à colis na lobi bon naza suna besoin mwana mwasi
Moi si azana zemita bisko na besoin mona moi c'est kitoko. Comme on est à thanks Lord. Donc merci Seigneur. Na sali sous. Elkan a connu Anne sa femme à des 27. Bouh. Zemi. Échographie. Oh moi na moi c'est. Moi na pe abotami. Wana ucheka kondima liboso na verser. Kondima na verser. Donc maloba ba docteur o ba elongwe. Elongwa. Nga komika na vandeli kaka Elkan a connu Anne sa femme. Zemi mi balaye. Puis j'avais dit nga na bota selon ndenge na loba. Na oza zemi mi balaye azamo na moi c'est. Papa bou moi na moi c'est pe. Thanks Lord. Ana 22 ans en France. Thanks à cause la Bible na ce qu'on a besoin moi mobali. Alvin, ndenge na lobaki zeme ya raté wo échographie mwana mobali comme ne power nguya un sportif à munene sportif à compétition na Congo pas mettre power pas bien mettre power auto de diplôme à côté université en septembre to continuer na bibo wa d'abord misata bon est-ce qu'on a besoin moi si comme on a gadoué zemi wo abotami na beso na beso mona mobali connaître la only God papa ndena oloba ndengo salma only God abotami na bible na so na beso mona mwasi comme les goodness ndenge na loba ndenge ba déjà 6 enfants ndenge na loba ndenge salima voilà un peu témoignage nangai nazananga super homme te mais nazo ngolu epa na nzambe ba médecin baba na kobota te mai na ngeza mabe mais biso tozoki o ba médecin ba lobi lokola rato yoki ekoti ebimi on s'était dit ce sont des hommes ils ont de faiblesses ils ont de manquements et la science na bango mokili bango ba lobi mais ce n'est pas Dieu alors totaleli nzambe total to kwena makomi Bible ebsinga ne pensez plus aux événements passés na bwaki biloko to ba docteur ba ebisanga na saleli kondima na ngai na bwaka ordonnance na boya batonga ngona eki tonga kisi et puis nous sanga minene tala mobale e munene na ko bwaka ngo na saleli kondima na ngai na confesser ngana ki même nazo éjaculer naza ko intercéder non pambola mwana lelo je suis père de 6 enfants peut-être qu'on a dit témoignage nanga liba no ekufi moi c'est mobala zelo bambanda je ne sais pas mokile peso ba kombo ya modèle nyonso abotaka te ya sala boye ba kombo nyonso kaka si tu crois ce que moi je dis Dieu est capable de faire des exploits dans ta vie. Max Ozomo nazo toka ndenge po tokaka Elkana toyoke kana Bible to mona été ana toyoke kana Bible to mais au moins Ozomo na ngai na bana 6 ya liboso passé karaté na deuxième licence un garçon très intelligent donc nzaba selelinga a capable de saler là tika te nzambe abana nanga nzamba gift nzamba thanks nzamba power nzamba goodwill nzamba only God nzamba goodness azala nzambe nayo ne pensez plus aux événements passés mbala mingi bino bozolanda ba déclaration ba médecin lobaki boye médecin lobaki boye mais il est important pour yeba ma o ba médecin ba loba yango so la kibota oza libota plutôt kende na l'hôpital fais-toi consulter yoka o bango ba lobi zoma kambo bango ba lobi sanini memango na croix memango ne koloso ba couple mille ba cas stérilité za mingi le na mabota pona nini mingi zota ngabi ndeko moi c'est abala vierge mazobota te lelo mabale belezo bebe za nzana ba cadeau ba cadeau un jour to robetango ni solo to betango lobi mercredi to continuer témoignage lobi mercredi ba cadeau ba mariage bebe si mabale belé cadeau mingi bebe si mabale belé nga yango lingaka ba moment ba cadeau so na ke na fête mariage na tsaka mutu na se na osambela ba cadeau oyo o Alvin bon mariage Alvin de kona biso atikelo libabe
bato ebele batike ba mauvais sort jour ba cadeau na linga moment wana te na linga ka moment wana te il faut éviter ko boya ba cadeau ezali mais to bana déjà tant oui ba jeune ebele tant pour ba libala ba onzaka na olata boye bato amonanga na ina kabo bazo bosa na ko bondela pona ba sexe na bango ba bosa na ko bondela pona nzoto na bango ki mwasi na ki mobali bazo bosa na ko bondela pona bana na bango ko bango bazo luka kaka ndenge na kolata ndenge to ka photo spirituellement bato ebele baza ba se préparer ta yango dia bansa na okanga bango ku okanga ba mabota bato musu bazo bota te c'est pas ka sala avortement asa pendant normal a que passer l'examen boye asa normal mais li bote zoyate asoko landeli yango eza ba singa ba lien OK eza ba lien eza na ba réclamation monde ténèbre e salema yango sengeli mena baluka nzambe na mozindo babondela balukelo na nzambe basenga mawa ngado za même boko na ngana ota a epa ya mama nazo loba OK nabi père le bête même le coupable obtenant la guérison par la piété de vos mains sanctifie mes mains natiango a nazo sa ba déclaration. Voilà comment je suis devenu papa. Ne te décourage pas, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans le mariage, Dieu est capable. Nangi to sambela avant sambela papa oyebi lisolo ya ba cadeau papa eza pe na lisolo pe ezokanga mabota ba mariage ebele oyo ya ba jeune fille papa au moins moment ya préparation ya ba préparatif ya mariage na ye bazo ya robala ye akeo okuta na ex moko apesi moi $100 moi $200 akeo okuta na mobile mo azui ba bien na ye akotisa na mariage na ye. C'est pour cela que ba jeune fille muso au côté na ndo adibala mabote ezoya te na lingi to bima ya suka avant que ba rotikela nga dot akeya bimine na na mobile na fiancé bemiso to saliza la te kaka bemiso mina mona bato kaka o demo kinga ndi patati oto makambo ya vie na ngi ke na 2024 to kotsa ba bemiso mo ya modelo o eza flash ngi lobby to continuer loko to sauver bato be na poto bato be na Kinshasa et le besoin a raison ça raison moto ke no bala ye même si kopena ka to tiamba la suka to tiamba la suka penda o ekangisanga matoi est-ce que sona ke na bali noko est-ce que noko bosa na yo est-ce que obi ke ndeko mo babala bosa la rapport sexuel na mobali na yo comme si Roger ko baba ngai Roger kasi likamu na kala parce que mobile est pas mon juste mobile connaît Pichu oh maman Roger nani pour mobile est pas Roger mais yo na Roger aussi bokabwana donc à ça la rapport sexuel na molimo ya Roger obeki libala ne kufa bon ça la rapport sexuel na mobile na ye. Mais moi si Roger Kobombangai, Roger na kokaka boyete, Roger Malembe, Roger na kokufa, na pe mona mutu yo kelanga mawa. Tu comprends? Mobali c'est quoi tali? Ah. Roger. Fille mususu. Moi c'est libana ito sa bambo lobby. To pambola batu. Awa place yo. Akoma kombo ya Kopena kala. Oui, bah toi tu as tatouage. Quand à côté système. Il y a pendant que côté système, le monde des idées. Quand côté système, le monde des idées. À comment combo nae? Robert mon amour. Tu corrupé. Baba na bango. Garçon parti à 4 jours musukaka. Ata onin. Robert mon amour. Sabi va enlever cette histoire. Il y a un bateau bâtir un tatouage. Comment tu as tatouage? Robert mon amour. Ah, nanzilansiku. Nanzilansiku. Ah, nanzilansiku pendant que tu as un. Nengi lobi na yelo ba témoignage ya boy. Na yelo makambo ya boy. Mon suspect garçon mo bazo sona na mwasi na ye. Azo finga mwasi na ye. Oh ye kutu pona ke
a éjaculé, il faut raisonner finement boya kalalika on est pour que ayo ka bien tant que bazo ko rapport na papa robota ndengini abota ndengini donc bazo bimana exemple bazo raisonner Rebecca exemple makambo eze belo sema na bamabala eza na basi muso mona kazawa abota bana 4 ninda lettre ngona tanga kango ala bana 4 menzoka na mobali andako ezaka mwana moko bana misatu wana eza ya ndeko atabakutuba naza bakaro mbiso to sabe misa bolingo belé les gens se confient en nous il y a des choses qui se passent dans le mariage et na lingi za la nouvelle émission lingi nouvelle émission to no sala ngana yo titre nango za likamba motema donc titre nango za likamba motema to sunga bato belé ba libana mboka likamba motema o eza vango lobby mercredi to bando ça to ça l'émission ya wana ba mabali belé ba papa baza bakolo bana wana te mutayi ba keza mama ya wana ko passe na l'église quand va démon au boye makambo to zoloba il faudrait qu'il y ait des séminaires des journées de réflexion pour le sunga ba couple ah que bien ba démon mais à confesser ta bomba secret mo botinga okufa ba miso pe ba bangaka ayepsi pasteur ba pasteur belé ba na discrétion te mundi ba ayepsi likambo akote on a selemba nzona selemba wana famille à moi c'est pesa nini o ba histoire baza c'est ça le problème lelo bandi bakomo kanga mitema na se confère ne pas de commerce na se confère pas le c'est pasteur même si dada osani dada lo bagato panzanga ça pasteur mo kutuna barumu papa moi c'est ko betele secret o na bota bana 3 mais moi na moko ya diboso tant to ba ko kaze mezo yate na kena ko meka et pas ex nanga moko to bimina ende kambe ata mwana mobile nanga wana te kanze mi algose e bota po mobile ba ko bota ba bota bana mibale pasteur azu di kamte ma ke ba vanda ba prier en église ba soutenir pe église à pasteur ba coopérer très bien na mobile ne pasteur ko mo senga mama ke ba bimana so ki ta oyebisa mobile ne vérité de balé panza voilà donc de Calvin il a passé papa il a passé vite comme il a souka papa Max dans la bako c'est à là voilà tous les abako la bonne semence ba livre déjà ezali na Kinshasa pasteur Bostra ba livre est déjà disponible na Kinshasa sortie officielle et salamaki déjà ba livre ezali benga ba nombre nyons tout ozana posa ba livre bengo kozwa tout tikeli papa Max maluba ya sukolo bini papa merci votre meilleur de contact pour chiter pour nos félina merci beaucoup na Pamboli Nzambe na otiko Nzamba salinga ngolu na aussi sa classe en travail social na comment qui mémoire nanga accompagnement et réinsertion sociale des enfants en situation difficile par l'orphelinat partage ton pas avec celui qui a faim Dieu nous a honoré par une grande distinction et au PC merci puis aussi si classe en travail social et na si avec mention distinction j'ai introduit ma requête comme assistant dans oser là-bas répondre ngai au final partage ton pas avec celui qui a faim ils ont pro barossa musanango atabozomo nanga na médiate nazoki maminga à cause ya ba dérapage à cause ya moi buzoba son ezosema na orphelinat belé na banga kaete biso tout bati à biso na ramoko mais au final partage ton pas avec celui qui a faim ils vont continuer ko sala tout le monde va à l'école et biso fene za lokola ndaku donc différence c'est zatena mona za ndaku na za orphelinat c'est pas que nous avons des moyens mais le peu que vous nous donnez nous nous efforçons pour que bana wana ba situation bien ils n'ont pas demandé à quoi na mokili mais ton Nzambe ba yena mokili ba kutana ba temps le événement et comme ici bango bongo to sunga bango so penza mbasimi motema na kozela tena na média na les émission avec orphelinat partage ton paysan to futela ndaku to sombaka mai kolia na bango ba soins médicaux scolarisation tout ça ezo senga ba moyen nous avons la vision mais bino boza provision so nzamba simbi motema na yo kolembete ko sala bolamu numéro na biso ngwana plus 243 89 64 80 627 numéro orphelinat partage ton père ngwana ko assistance sociale de Comax et ce que tu Nzambe a pambola bino toza reconnaissant na bino surtout pour la 2023 na bolamu nyonso bosela kibiso bolembete l'orphelinat continue ezalika ka ba ba kotala biso bayebi boli tozo bunda pour accompagner banana na boelongo bani nous n'avons pas des millions mais le peu que vous nous donnez to tchakango
na service na bango pour que bana wana to offrir bango un avenir meilleur. Si nous avons assez motema na yo, oyo ko fotela biso loyer, oyo to na besoin abis, to on a besoin makambo belé ba besoin ezali ebele, surtout scolarisation à bana. Scolarisation à bana ezoboma biso mingi, kolia bana ezoboma biso mingi. Partout bozali, yeba été orphelin pasteur ton pays ezali, puis tu dois reconnaissant envers bino. Bo hésiter te sur nzamba si motema na yo. Botika na malamu, shalom de tokutani balasi. Voilà, merci beaucoup Papa Mas d'être venu. Bon Sunabana, numéro de contact à Papa Mas et Arwana. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezo Futa, Simana Antoya Kolobake Nzamba, Boeto, Baye. Le soir, on a se retrouve à la prochaine. Bye.